Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa ye teo. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Est-ce que tu as les épaules, Yako, assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis arotika la kusala yamuti, erotika la kusala mati. Keba na yo mwasyo, keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo. A pesa yo bambongo. A otindaka yo osala ozo sala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana ma kasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozo bimisa sur nga. Zana makasi. Moi, le la respect, zèle, souste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo, maniqué. Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa, puis arotika la kusala yamuti, erotika la kusala mati. Keba na yo mwasyo, keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo. A pesa yo bambongo. A otindaka yo osala ozo sala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si. Ah, nani wana zotinda. Kasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozo bimisa sur nga. Zana makasi. Nani azotinda. Moi, le la respect, zèle, souste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo, maniqué. Ah, Cindy, Elilingi. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo. Yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Tout ça va venir changer. S'il y a mensonge, mon corps ouvre. Kowanga c'est bon. C'est bon. Mais s'il y a mensonge, tout ça va coco na changer. Eh, on est Congo. On est Congo. Tout ça va coco na changer. Tout ça esprit en jeu. Oh. Tant pis, nous avons que la kofinga batu. Ba funda. Tant que ce soit funda ngo bangsanga. Na sali sous live. Mani ko banga justice te. Na sali sous live. Boteka bozwa mwana ngati.
oya nga bosimba te nga bozwa nga te omoni mouchoir wana esengaki mwana mwasi oyo akozwa mouchoir wana efa kota mabeli sikoyo nga ti lelo naza 30 ans odi motu so okoki spirituellement te charnellement okoki toyebi ovutuka nga vutuka naninganaka nga navutuka naninganaka nasasalaka ovutuka yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi comme femme. Sors. bamvuluzi ya mboka oyo totia bavi na biso anje si ya mensonge moko akufa biso leo tozokama moko okufa makambo eza spirituel nde ndeko na biso alobi likambo eza ndeko pe oasis la beauté naturelle topesi yo maloba parce que bonsoir 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 maman. Je veux juste réagir sur deux choses. Oui, il y a les morceaux à moi si la Kisuana qu'on est en train de frapper et tout. Oui. C'était par rapport à quoi? Pourquoi? Po ba pesa indenge basi balataka bango balati ya latinde balati te selon ministre ya droits humains. Donc latindenge bango balobite donc bango nde basombaki bilamba basombelaki mwasi wana sikoyo mwasi wana ministre de la culture lokola mwasi wana alataki te nde babeti ye. Vraiment c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Bopesaki mwasi wana bilamba to bosombaki bilamba bolobi mama ya patira lelo alataka boye soko mundu alati te nde bobeti ye. Et puis bazobete en public nzoto nyonso libanda etali nango bango te. Et puis mibali ya minene ndenge mwana ebele. Mais sikoyo boya koloba que oui les Rwandais nous agressent et tout ça, mais comment veux-tu que le peuple ata mibali na biso bazala na respect na biso te? Nos hommes à nous bazala na respect na biso te? Donc il faut pas que vous soyez étonnés. Voilà. Faut pas que vous soyez étonnés. Madame la ministre, ceux qui monsieur le ministre, la somme qui moi sona il a battu pour le baquet. Basignon surtout à partir à l'élo la mal la somme les bino yango. Boute rolat ande bozolat. Là on va comprendre. Mais tu fais rien, tu es là assise. Mais non, c'est n'importe quoi. De deux par rapport à l'histoire de qui? De Manique et la fille là. Moi je voulais dire c'est moi ceci. Hein. Cindy doit avoir honte d'abord de venir répondre pour dire aux amouassi le kolangai boye boye. Oui, aux amouassi le kolanga. Mais là, c'est quoi bazo pese ba bisous en public. Pourquoi vous avez ça confie que aux a mariés ne me donne pas des bisous. Hein, si elle a des raisons de y a morale, y a coupé ça. Elle devait commencer par là et passer aussi à la télé, démentir, demander des excuses à maman Alia, de dire que non. Ce que tu as vu là, ce n'est pas ce que tu penses. Toi, ton mari et moi, il n'y a rien. Elle devait commencer par ça. Mais quand on a parlé de Fally, c'est directement. Au bout de 25 ans, on n'a jamais entendu cette fille parler. Quand on a parlé de Fally directement, mais ça n'est pas ça. Moi, c'était. Moi, c'est Obimana été. Mon bal Obimana été aux d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Comment ça? Si ce n'était pas vrai, elle n'allait pas venir dire. Elle n'allait pas venir de tout de suite se sortir, parler des médias et tout ça pour démentir. Mais tu te dis, c'est pas vrai, mais tu restes dans ton coin. Tu n'as pas à te justifier. C'est tout. Mais quand on vient te faire des bisous, on t'embrasse devant tout le monde, tu sais que cet homme est marié. Toi, tu es venu pour travailler. Alors, dans ces cas, passe aussi. Faire un petit vidéo, explique-nous. Toi, tu étais venue comme chanteuse. Comment ça se fait que maintenant, c'est des bisous, de flirter et tout, c'est quoi? Donc, Kofi, de toute façon, hein, il est comme ça. Allez là, à ça les vidéos. Akata mandé, faisons ça la vidéo. Ala tu babot, il faut vidéo. Kofi, c'est, comment on appelle ça? C'est... ambassadeur, il y a musique congolaise. C'est mégalomane, tu vois. Il souffre de complexe d'infériorité.
Oui, il souffre d'un complexe d'infériorité. Donc, tout ce qu'il fera, il faut qu'on parle de lui. En ce moment-là, tu vois comme on parle là, comme tu as fait l'émission là. Ouais. Oh, lui, il est content. Il est content. Mais content, on a dit à ma bé. Est-ce que quand on fait l'émission de Lui, comicité? il est content. Ça lui fait, enfin, on a parlé de moi. Il est comme ça. Mais Lui, Cindy, faut dans la qu'on parle passe, de il y a lui. eu Parce que c'est pas la première fois. Cindy, elle parle. Quand ils ont été dans quel pays là, je sais pas si Botswana ou je sais pas où, quand Kofi a frappé une danseuse, parce que la danseuse a refusé de porter une valise à Cindy. Ah, d'accord. La danseuse a refusé. Et ça bongo. Mais oui, c'était ça. Et ça qui bongo. Malamoko zoa likolo beta mwana batona libu. Et la fille idiote qu'elle était, a eu démentir à quelqu'un qui a été à l'orchestre. Les cas a démenti une semaine après. Allons quartier là, t'es ballon lié. J'ai su papa au Yalobaki, Nalandi Malobana Epo, oui, parce qu'il y a beaucoup de danseuses. Malobaka mingi na kombo ya fille. Oui, bah il m'a mingi Malobaka ngo. C'est elle qui dit oui ou non. Quand la petite place a commis Kofi, Nalia. Yo, oye ko yemba, oye ko bomalibala batu. Les raisons, tu ne connais pas. Si yo moko lobi Kofi alingani ba lobela est-ce que Cindy muta bandi marambango. Kofi a banda déjà, Kofi a banda depuis ko yeba Kofi. Mais Kofi nga quand même muninga eza. Mais les raisons le yebinga ite tokokuta na boye. Wana ko likama mulibu. Parce que toutes les filles là c'est le fétiche à Kinshasa. Bon dambe za lisusuté. Ah, vraiment. Baba batolo ba na été. Ya butu to ya moyi. Mais baba biso qui c'est ça na monde de musique? C'est comme makambango mulili wana o lobi c'est que makambo ezala. Na kamo. Est-ce que ezala? Tu éviter. C'est ka to pesa ndeko Allemagne. Merci na o. Bonsoir na yo ndeko. Ya obengi biso na mboka ni. Tolingaka o ba pays to pesi yo malo. Tozo yo kayo. Obengi na mboka ni. Na bengi na Maroc. Mbote bandeko nyonso Maroc. Tozo yo kayo ndeko. D'abord bonsoir ma Gisèle. Bon, on a pris ma kambo ya ba musique net ya fio wana moi c'est qui manda ndaza lunguka goril. Ba makambo ba musicien na landa ngote parce que na linga ngote zo kota distraction na makambo to na ko éviter tout ça l'effort vraiment na oteso maloba. Tout ça l'effort to finga physique ya bande côté s'il vous plaît. Bolo bana bino bo critiquer mais to finga physique te parce que makambo za ebele na nzoto abatu. Diamant pas za kitoko côté bazali bosono donc to éviter mingi physique. Pour biso to na biso ka basi ezamo mala mais na tikeli oloba. Critique c'est bon sauf physique to éviter. Merci beaucoup maman Umba. Donc makama ba musique pena na lingaka yango mingi parce que on te écoute distraction ngo la ça peuple. Donc ngakutu pona na souhaiter na ba Kofi na ba fali ba kufa na monga pour mboka na biso vraiment avancement. Donc côté kuna penza na tenga na zongi ka côté ya bazo beta maman na film ngana ki passe parce que pays na biso tellement mutazo diriger yango azana e ceux qui marionnette mutazo diriger aller na pouvoir mon côté azana na contrôle mon côté donc yango bandi bagoko kozana partir mon wazo diriger non parce que aza incapable de diriger Congo. Donc eloko na vous ça mais eloko bon ça passe parce que ata ba moni bon ata ministre mo bazana eloko ko sala te bazana eloko ça te parce que bazana na pouvoir on a ko diriger ba côté na te donc côté ko ne passe ni bazo beta mwana mwasi bazo tike ni vraiment boye mwana ça ne passe na chez na éviter et mon on regretter fallait pas na bote mana congolais vraiment. Donc il passe pas que ça moi baba ko nous pas que tu vas pas signer parce que beta gouvernement et ça la réaction montée j'ai mis balai sur nous comme on a ba beti ce qui avion mon baba comme ça fait bande na biso ba lu baba be la que non avion mon boy avion ne côté Kigali et avion ne ça la tour avion sisi bituma na Bunagana sisi bituma so na Minembo sisi bituma na Ruchuru et sisi bituma na Kiwanja mais même avion na qui va se déclarer que avion ba beti yango beti on le pas possible quand c'est la réponse à Félix ce ba ko banini pour ne pas beti ce qui est pas rwandais vraiment to beti yango bon il faut pas répondre donc le qu'on a zo tala yango na donc et l'on appelle na so c'est
Mon réponse il y a Félix le gouvernement a besoin avion oyo moko bango baloba ki si ça bituma partout passer la réaction. Donc yango na ka mama bumba. Merci. Merci. Na bengi na intervenir moi moke. Vraiment na yoki mawa mingi na bandana na makambo to moni oyo ya ndeko na biso mwasi ponga na moni na bilili yango mama na mona kiango lobby na yoka ipasi moko na yoka ki mawa l'air moko na posa ya conforter nationalité congolaise ici la kingai. Oui. Po na tomona yango nulle part na monde. Oyo tozomona na Congo. Totikala jamais komona ngo. Mais na Congo ezosalama facilement. Et baza kokosela ngo ba mai. Mama eza ba mai te. Po ba mboka na biso na côté na est. Soki ezali ko résister ki lelo, c'est grâce à ba mai. Yango no moni bato na nyos to bazosala tout et tout. Bakosela na ba mai makambo po ba anéantir bango comme ça bango basala musala na bango wana tranquillement. Mama ngana moni ba photo ya ndeko mwasi wana tango ba memi en hôpital ya mis. Oui. Vraiment na éviter ce toi na gouvernement, toi na gouvernement te. Alors pour la problème ya sindi oyo na ndeko na problème à musique. Na ina nan ba musique na bango ni lobela na rien pour elo mo malonge obima nezate. Mais ande soni mingi nazomona makambo ngo ekomi na ba chaîne nyonso. Mais quand yo mama Gisèle olobela makambo ya Congo, omonaka epanzanaka ndenge tozomona lelo te. C'est très important baza kuna te. Makambo pa ba facilité oyo conseiller mutu ate loko moko te Congolais atondi kuna. Na yebite soki tokosuka wapi. Mama na zone selo baloba na pasi na motema. Merci ndeko. Merci l'intervention na yo. Ndeko Belgique to pesio maloba tolobi ba sujet na biso yango wana o no solingi koloba. Oasis la beauté naturelle oui. Ozo na raison mama na basombele bilamba. Basomba no bilamba te bakanga nanu batwana. To pesio maloba ndeko ya Belgique tozo yoka. Bonsoir maman Nangai. Donc naza bengi na Belgique en Anvers. On a parlé seulement que il y a une image ozo beta ba mama wana mama no kimawa. Ça m'a vraiment touché. Il fallait à moi si ezali wapi. Comment se fait que des civils vont remplacer les policiers? Bon, on sait la loi ou ya bango. Parce que bazali banyama. Et je me suis moi la réalité, je me suis vraiment refoulé de poser la question est-ce que les autorités le ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur, hein? Maman, bon, le bacono, Rwanda, ça c'est humilier la femme congolaise. Hein? Si vous avez besoin de nabiso, maman nabiso, à plus forte raison pour savoir qu'on humilier biso. La caméra parce qu'on sommes avec l'étranger, même la Kinshasa, on nous bête à 1500. Est-ce que c'est mon nom? Impossible. Le ministre de la Santé va bêter. Ah, on va bêter le ministre de la Santé dans une cinquantenaire. Si on a déjà ministre de la Santé, un ministre, une autorité de l'État, un étranger bêtillé, bon, c'est triste. Oui. C'est triste. Ce sont des barbares. Ce sont des barbares. Et puis, ce que j'ai pleuré, maman, on m'a comité la biso, surtout la diaspora. Ça, c'est la distraction, maman. Non, c'est la distraction. Papa. Les gens ne parlent pas. Papa, aujourd'hui même. D'accord. Allô? 80% de chèque ou la diaspora. Ok. Loba. Naina pesa naina loba bona profiter pe pa na yo en même temps na loba. Bande ko soki ezana moyen ya koyebisa congolais ya kopesa message eza mingi na nzela ya ba musicien. Lelo likambo ya sindi to ba mambo ya ba mama biso ba mama valeur ya mwasi ya Congo tango to lobi mamba sindi parce que to moni ya lobi muto a lobarate a lobi a bimi a lobi pona ayoki pasi tant mususu ba humilier ye. Vous comprenez papa? Donc ezali sujet mo za bien photo lobango pour maman ba humilier nata musindi azotel mazo ba ke ba humilier ba ni ba bebisa kombo na ye pona makambo e ba futilité eza vraiment un sujet ya bien ya biso ba mama Congo to changer. Vous comprenez? Donc, ça m'a rendu tambola. Politique na musique est tambola. Non, c'est na zoti qui na maloba. Oza na zana on peut so maloba. Na na profiter na bande kono so bozo kota. Diamano TV to lobi ba sujet nyo surtout. Ceux qui yo moni au koti na biso moni ke
sujet oyo ezointéresse yo te problème eza te oleki okenda na chaîne mosusu mais soki obandi kaka kokoma ke diamant noir tika distraction tika makambo oyo natindi bato babloka na diamant noir babloke yo s'il vous plaît mpona respect na bino nyonso to boolanda biso bato baa na mposa baloba po mwasi ya kongo lobi nalobaki moto alobaki te mais bomoni leo ntongo na tie sindi omoni ke bato nyonso to babandi sikoyo koloba donc mwasi wana babeti nga na leli papa nayoki motema pasi batiki mwasi nzoto ya mwasi libanda soki bino bozoma mamboka eza maseki te donc okombelanga n'importe quoi te s'il vous plaît papa topesi yo maloba tozongisi maloba epa na yo nde bandeko merci beaucoup mama naoza kaka naoza très bref non loba na yo tozoyoka yo loba bachaine na biso mingi surtout raison na biso soso mingi ya biso surtout ya ce que je déploie ya diaspora Maman, on parle que de futilité. Makambo sindi, makambo itali ozali très important. Ba inga kosa biso na kata distraction surtout la diaspora pour ba chaîne na biso. Oui. Au moins le la sindi na soki na mani tout cela. Ça c'est quel est le message baza ko transmettre? O aza ko finga mama, o aza ko finga mwana kingasani, o aza ko finga ko fana na masina soki ni. Comment on sera la discrimination comme ça? Ouais, c'est discrimination. Et ça ko apporter ni na kata société, toza ko se rabaisser biso moko de plus en plus. Toza ko ba nyama. Oui, maman na mingi ça moi je touché nga sadiki na mona ki baza ko beta maman mukolo na mwana banyati yero sadiki monso abeti ye akawa on a dit mais c'est pas possible comment botika na maman na vana bi mais l'état zali wapi maman au moins beaucoup de Congo to ka ko tout maman moi j'ai voyagé na Congo na bi Congo de donc nord sud est ouest mais beaucoup de Congo ba mona ka Congo ça na Kinshasa alors qu'on parle de sujet zali capitale ba tona ko lo bango te tant que je suis sujet ma caméra sindi taba comme au code je m'excuse à moi tata moko le la personne ko dokana maman aza ko global ko makambo zo que les plus important par rapport à makambo sindi na nani oyo tabi mais papa mokolo aza na kati ya diaspora et pas singa mawana bi ça c'est la distraction mboka za ko linge kende biso za ko kaka makambo distraction na politique nege moko tina ba biso na donc na au niveau merci Comment parce que nazo se rappelle ba bête ni sa santé et puis ça rappelle rien azo bona ni parce que mbongo na yo moni biso l'humiliation qu'on a supporter humiliation mais a besoin de mbongo na ndenga moyibi parce que on a la maman na pesa bande ko parole vraiment ndeko ya 0039 topé sur Malouba. Oui, bonjour. Bonsoir na yo ndeko. Merci maman na benga depuis Italie mbote na bande ko Italie na participé moi mokepo na sape avis na ngai bien sûr. Oui, je pense que l'événement c'est sur le Canada où il y a absence à l'État dans le Canada. Pour ce qui est l'État, qui a la compatriote Bomoté, qui m'a on est le comment maluma et ça a mis dans le Canada. Ba fin na bango ba voyager na bango ba ole ba omela pendant que ba compatriote na bango ou ba votaka bango ba zo souffrir quelque part na niveau ana. Ba za na mité maté ba konjoana ba déjà la biso. En plus qu'on a la futilité ou tous les restes moi je pense que c'est une question de distraction il va tourner attention il y a battu la cambo c'est important pour la moka donc moni bango tinda ba ambassadeur na bango ba sala ba bêtise ba distraire peuple kasi nous ça ba ambassadeur ya ngwana ba distraire peuple ba bêtise ba distraire ba doit tourner ba attention ba bêtise wana aux anatina ba bossa na élection ba bossa na politique ba bossa na nyoso et salema mais ce n'est plus là comme il peut-être la conscience ba bloc bon tout en angoté merci on a merci ndeko vraiment zaki mukusi zaki message maman la biso to moni 06 bonsoir maman allô bonsoir maman nanga en tout cas nga le bama monki hein mais bien sûr to pe sur malobi ouais parce que tonton outi ko le kalobi que ils ont l'importance de makamba ya ba sindi machin c'est vrai biso surtout nous sommes des intellectuels to kota ba makambo outi mais ce sont des choses OK il faut to lobelango parce que c'est une femme aussi ce sont des femmes ils ont faire partir la culture na bisopé tu comprends ce sont les choses qu'on doit parler parce que au moins je sais pas ba chroniqueur na bango ce sont les gens qu'on doit arrêter
Et à Batumoko, il faut tout kanga bango. Il faut pas kanga batuada. Parce qu'il vient de n'importe où. À où tu es sika moko boye. Bah, mora yé, à comment qu'on le bat n'importe quoi. Oui, on a beaucoup de choses. On a besoin d'autres choses dans Katamboka Nabiso. Il y a la guerre qui est là. Du moment où vous êtes en train de parler, maniquer, ceux qui maniquer, ceux je sais pas où. Et, roi déjà, pour Bundisa Biso, bah, Rafa Nabiso, bah, Jobé Taroba, Massa, tout ça, ils ont fait partie d'un ensemble, surtout. D'accord, pas de temps, bah, je non, ils ont distraction. Ils ont distraction, ils ont éducation, il y a banana biso na Congo. Ils ont éducation na biso. Ce sont les gens, ah, biso, c'est n'importe tout le monde a analyste, maman diamant noir. Tout le monde a baron, mais ce sont les gens au Batanga. Hein? Ils passent pas à la télé, tout le temps à BFM TV, tout le monde a l'analyse, il raconte n'importe quoi. Ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Et ce sont les gens vraiment qui au gouvernement, il y a Kinshasa, vraiment ministre de la culture, il doit voir tout ça, il y a information, je crois ministre, il y a information, je crois. Il doit voir tout ça. Il faut pas Kamabawana. Si c'est marniquaire, celui qu'on est dans marniquaire, c'est quelqu'un qu'on doit arrêter cette dame. On doit arrêter cette dame. Oui. Parce que à propos de Bimisa, pour la musique, ça même pas. Ça me regarde pas, mais ça quand même, attends, ma bête d'Abango, c'est pas notre problème. Mais Baza Batou, Bazali, culture, et ça Batou, Baza représenter Bisso Congolais d'Afrique. Oui, oui. Ouais, c'est une dame, c'est une femme qui se respecte, qui a étudié. Manika, on ne sait même pas d'où elle vient. Maman, non, on doit arrêter cette femme. On doit arrêter toutes ces chroniqueuses-là qui n'ont pas fait de formation, maman. Donc, vraiment, c'est ce que moi, je voulais juste dire, en fait. Donc, vraiment, merci. Que vraiment, Zambaza, Nayo, Namsa, Ozosa, merci. Nkolo victoire, la bise Rosala. Parce que biso to mboka moto bosa na noki parce que lelo bakolo bakiono mutu basali boye soyi mutu muso sali ka muso asika to bosa ni mutu wana to charner na mutu asika soyi mutu na pas sali boye yango moni bateau zo mona bateau boye baki na gouvernement ya Kabila ba comprendre de biso nde to zalaka bakoya ba ipsi mai kalambai boyo kana yo na wazadi soyi nani boti ya mutakala 1 million yango pour Congolais au bossa makambuto ozwa ba obenga Moïse Mbile ba fse loba boy nani parce que mutafana na bango eza passer na biso Denis les sabi makamwa ba fse sala boy parce que biso to bossa na so mutu moko abomi 2 personnes to bossa na abomaki 100 lobby mais na biso mère maman na ngana vandaka nazaka na so na vandi na oka discours o Rosimo Kinzaloba na o ya Mamadou Ndala loba Rosimo Kinzaloba qui il faut tout sopa makila to pakola makila na biso na mabele ya Congo po ba na biso ba okaso pasité et Rosimo nani Mamadou Ndala loba qui toko biso toko kufa po nzoto na biso ezala na mabele epola esala filmer matite bota to benga na munguna bango nzoto na bango ba kufa po na biso to filmer lobi e bota Congolais sur place asala nini et c'est batona to kanisaka bango tant tozo koloba makambo eza na makambo eza ngati c'est batona to ka discours à 2 personnes wana 2 batona Mamadou Ndala na Rossi Maman, na biso eloko moko omoni Congo ndenge eza boye aujourd'hui soki ozomona na Ukraine bato nyonso to baza derrière président na bango bazo se battre et tout base mboka na bango lelo même ata omoni balobaka diaspora babundaka te basalaka boti lelo ata toyebi ke France momba akiti Congo Belgique ekiti Portugal Irlande toke na Congo bakoboma biso na mokolo moko parce que même plan de guerre na biso basalaka yango place mosusu yango ozomona oza kombata kosala kokena kobunda te oza wapi kokena kobunda te ce genre là mokolo bakoyebisa biso ke non makambo oyo toyebisaka bino lelo tozokoka ngo susu te toye na mboka bolimbisa biso sikoyo topesi bino faveur nde tosala makambo nyonso tu ezala bato bana Kisasa ezala bato basala nini jeune oza na Kisasa jeune oza na nini moi je suis contre à ces gens qui vont s'enrôler aujourd'hui dans l'armée parce que représailles les raté, mais surtout au monde la guerre aux en Ukraine. Il y a des fois Ukraine a frappé. Oui, maman Diamant. Tout le monde a des fois Ukraine sera frappé depuis moi la munition la récipé à frapper. Soit bien va frapper avion autre non même pas 10. So représailles il a dit ces années. Représailles. OK.
o biso pe tosala likambo moko boye tosala kaka eloko te totika na biso koloba makambo wana totika makambo agresio tovanda tobosana yango tolobelaka yango susu te tosala makambo na sisi. Merci Ndeko. Voilà, là c'est bon. Là maintenant mbote na yo tozo ko bandela zi. Na bando loba. Ba papa moi 3-4 ba leki liboso bazo loba ke makambo ya Cindy eza ba fertilité. To ko loba te ke eza ba fertilité. Ndeko mwasi o babeti. Na manike abimi lelo afingi Cindy eza eloko moko. Po lelo soki eke Cindy lelo manike azu courage à kofinga Cindy. Peut-être pas akuta na Cindy te. Pour y azana rien place Cindy peut-être azana niveau comme à la place à Cindy azate. Jo akuta na Cindy na nzeta otato na nzela obete pe bambatati. Soki lelo ba lobi ke batika afinge to tika c'est des futilités. Lobi a obeta e bambata. To loba pe ke atika. To koko tika te. Pour biso tolandaka basindi tolandaka bino tolandaka te tokosala sama e tolanda te toza ba réseaux sociaux omoni mosusu okozala ozozape okozala na mosala na mwa pose oleki boye okuti manika azofinga bana biso batalaka kofinga sepa tozo indike bana biso nini po mwana lelo oloba eme mama manika afingaki moto alokondana azalaki te nga mpe nakokofinga. C'est que kofinga eza nango pe eza normal, voilà. Eza normal. C'est pas comme ça. Bato ebele ba émission musu natalaki na moi bazoloba non, Cindy il fallait pas répondre, il fallait se taire comme un message na kovanda kimia, mais elle peut pas. Poza mutema libanga. Nana question bafinga ka endumba a répondre te. Franchement, via nana question pungai na yebi yango te. Peut-être hier a répondre te pour a yebi vi na ya amena. Pour le nom soki akoya boya ngonga na sala kindumba te batu mususu peut-être ba yebe ba le non zala ki tchel boy la boy tu vois mais Cindy soki abimane na falite akoya kwa sima onde nini abimi juste pour dire que makambo manika zoloba c'est pas vrai na bimana falite bon on si faut que manika lo ba batu mususu bakanga kamino manika zanani Manika goza te jour no ta fingaga bat mafanda ka kinga manika fingaga ele ki manike bala ye mo kuta bota ko kata ko encadrer bango te ala ndaka ko fingaga bat bali akufaka agotika mulima bali azane efanda kimia te avant badi wana manike mwana ya liboso la kadima soki kadima abota ena badi te to yebi komba tata wana te. Bali atika ye, bali akenda na Angola sala vina ye, azwa mwasi mususu kuna. Mwasi wana atana misu to ye beta atani sona na télévision beta raté. Mais mani kemi kono alata edemba bali on dirait après babia. Azana mwana mususu, abote mwana mususu na sima ya babia wanati. Agota ba koma ya mbale kwa ya rozoete. Koma lingi babia ebe trop. Babia zwi ba kekaka. Na kati mwana mama. Oh, merci maman. Ah, vraiment. Toyoki, ndeko, nabiso na mboka ni bato Angleterre. Bonsoir na yo. Bonsoir, maman Diamanoa. Bonsoir, maman. Nabandeko bazolanda. Maman Diamanoa, omoni, pardon, limbisanga mungongo. Dikambute loba kaka, mungongo mama loba kaka. Loba kaka ndenge za bon. Omoni makambo tozo loba. Baloba maladi ezali. Tolinga to combattre les symptômes, mais combattre les causes. Oui. Au moins, Diamanoa, mboka nyonso o lelo to mona ka to respectaka. Ezarapo bazara ba culture na bango. Au moni laïcité o ba mela biso na mboka o to abandonna culture na biso. Au moni pa ekomi na biso. Donc, tolinga ko prôner ba valeur, même atamani ki asali mabe. Même bato bakoloba ke Cindy a lobby. Tala ba mama wana mibale ba mo o ba bimisi na public. Tala mutu papa mobimba lokola kofi. Tala exemple oyo azopesa. Lelo so ba makambo ebimi oyo tata mobimba. Ambassadeur à musique congolaise, donc ba étranger ba otala biso. Tala likambo asalaki ya kopesa Cindy bisou na place publique to benga ndenge wana. Toboite na ba place mususu po mona PDG na secrétaire peut-être basa mwasi na mobali.
mais le quoi ça place na bango musala ba koza professionnel Mm. donc ba commande ya Merci, musala Lisa. basali makambo na bango obiso soto yebi na mwasi na mobali basala mais oya bango ba ko me bango ti na public yango monile ba bazo lobake Mm. to zongela bobiso tala de banda tokoro ya koloba o manike afingaka o manike asala la boy na culture na biso toyebi ke mwasi akoki koloba ba insanité na miso ya bato te soki tozo condamné kaka o manike asali o sindi asali c'est-à-dire tozolobela ba symptôme toluka tozonga na cause mpona nini tokomi boye tobongisa partir ya wana lobi tokozala su na bamanike te lobi tokozala lisusu na basindi te parce que ezosala honte ya biso nyonso tu bakongolais ezolakisaka niveau oyo mboka na biso ezali lelo ata tofingi Kabila tofingi Tshisekedi bachange susu soki bakozwa kaka mokonzi kati na biso mboka na biso ekozalaka boye parce que biso nyonso tobebi po toabandone oyo ezali bamers na biso oyo ezali baculture na biso eza likambo ya kotanga classe te ndenge nayoki ndeko mosu alobi oyo batanga te basala boye te mama culture nde ezali bomoto ya bato culture esalaka ke barespecte bino lokwa toabandona baculture na biso oyo tozomona lelo lobi ekozala pire toyebaka kuluna te mwana azwa mbeli akata mutu litoi na balabala lelo tukomi bakuluna parce que bayebi te vi ya mutu eza nini mateya ezali te bapasteur pardon boyokela population mawa boza kobebisa tala makambo tokomi nango tozongela bomoto na biso bokoko na biso mbote nazoloba mpona ndenge bazolingo salir Sindi. Oui. Sindi ali musicienne parce que ce que fait soki ayembi te ayembi te c'est-à-dire aleki te bokobina te fete ebonga te donc pour vous dire que Kofi Ali star au kasi bakoki jamais batoucher un musicien na ye bon manike alokola nganga lokola diable pour ça elle n'a pas peur afinga moto kwa Sindi. Je suis désolé, en tout cas, Botia Hort Namboka Nabino, ça fait trop sale. Ngana Congolaise à Braza, ça fait trop sale. En tout cas, on n'a loba elle a kawan. Ah, donc vous avez moukoussé vraiment. Waouh, merci. Tous les bisons soka bande ko bana tata moko Braza Kinshasa Congo nyonso tout. C'est le moko bisons soto ndeko. Bonsoir na yo ndeko France topisi aussi comme malo. Ndeko 06 malbe pana. Oui, na mon image ya maman isali passe hein, celle qui n'a pas les amis même na pongi. Parce que ngai na lo baka image ya maman petit, il a dit absence à l'état. Donc l'état mo faible. Dans l'état le plus faible dans le monde, il y a l'état na biso. Maman to kanisa qui na départ qui a Kabileko aussi là, mais il s'empirer sur makasi. En tout cas, l'état a mené à quête pour na ba poser acte bongo ba passer devant justice. Justice ça non. Et puis deuxièmement na propos sujet à Kofi dernièrement na mona Kofi a salé du message mo ya meilleur V pour nos musiciens tout ça mais du coup hier mon reçu après 3-4 jours dans mon soir comme na bakoko et le bakoko et botima mo belé en tout cas na aussi na Kofi attaque les gens na mboka na biso à se plaisir en tout cas ambassadeur en plus ambassadeur ya musique congolaise na place ya komelo en tout cas on me quand même ko se tenir bon que a na honneur babiloko mingi bamanike ezobima oyo na Sindi so lande sushi na ekima bakoko donc manike azodeklare koko mwana ngaza koko na eti tout ça anenge eboti entre Sindi na manike parce que manike atindele ki nani ceux qui nous un message ali qui nous a publié en tout cas et puis to garde tout ça valait na artiste na biso donc même pays mo munene na monde dans de la contenu musique mais biso mo niveau to kitela ka musicien na biso en tout cas et ça va passer genre dernièrement on a zaida musano quand tu m'as fait Patrice mais quand vraiment ko tuna ngai ozo quand tu m'as fallu ngabiter la frère Patrice ngabi ayo pour bi fallu abi qui connaît pas fallu en Afrique qui connaît pas Papa Wemba qui connaît pas Madilou Pepe Kale tout ça et ça va bien tout garder image et puis l'ancien na bakolo oyo bali bato ekola bato media excellent na kombo lokola badi dondele lokola ba César Ngadi baluka basala na usala na terrain moko mama na zel
na niveau France surtout ba chroniqueur ba outil France ba outil Congo ba yé mikolo yo comment on a bona ba télé kotanga kombo ezati na ba analyse on est et outil wapi mutuna makoje banati kobo ya musicien kofinga musicien kosala boy yekutu boy aboni na regarde ti kamba Virginie na Fali est-ce que na Virginie na Fali ba ko bunda ba ko welani est-ce que mambe isa solo bon moi que mambo ezali kota mais niveau ba journaliste ni bazo commenter on dirait penda bango bazalaki mais quelque part si le PC valait na oya bisote ya ndako est-ce que va tribunal va pisa bango valait dans le na wana et puis son abus pour le baquet en tout cas bata média bon ça vraiment mboka so qui bien té tona mamuna ya guerre na Rwanda. Il faut médier lobela ba chroniquer analyste wana fa loba mais kona ko lobela mais o ka ba on oté fala sali pia ka irisa sala ki boy so qui jamais pour mi fait so beta pour les cas sur bas des matchs débat ya ngwana mais mambele kana Rwanda na est ba analyste ba lobela ngote ba chroniquer ba utikisa ba mikolo wana ba ko en tout cas ali lolé bata média ba grand frère bon quand on s'en a renommé ya compréhension na bino bo pour gagner na yondi to so la mama na lobi boya on azo kota na émission kasi na lobi boye mama Gisèle omoni situation ezole kana mboka na biso par rapport ya Cindy. Oui papa toujours par rapport ya Cindy na Manike nga na lingi na loba boye souci na ngezalaki na loba que oui bon vouloir te bandeko oyo bazobenga pona baloba ke eza distraction sujet ya Manike na nani bon vouloir bango eza pe opinion na bango na kati émission mutu moko na moko azalaka na opinion na ye mutu nyonso otakoki kotambola kaka na direction moko po aloba ke boye non parce que soki olandi na bachaîne na biso nyonso ezala ya internet ezala ya wapi okomona makambo wana tous les jours ezalaka mais soki tobi tozwa ngo parce que Cindy baclashe et pas Manike tokomisa ngo eloko moko boye international c'est que faut tozwaka tous les sujets bafinganaka Manike ayebi monde ya musique wana azala même na monde ya musique na bango avant Cindy azala mwasi ya babia donc ayebi ba réalité ebele bapasaka wana oyo biso na bino to ebite mais lelo peut-être bato bakofinga pe Manike parce que bamonaka aza salite parce que bamonaka melaka diamba Cindy nde mutu aza lokola aza la vie ebunga yango wana nzoka ye Cindy wana oyebi combien de danseuses oyo yo Cindy anyokolaka oyo balobaka na kombo ya Cindy libanda to na ba émission lelo soki bafingi Cindy ekomi pasi ya ba mama nyonso mais Cindy wana ye moko tanga monaka makambo elekaka na Congo basalaka ba mama esoyoki mongongo ya Cindy na fimbo oyo na kisi biso image ne bazobeta mama fimbo bon Cindy ye moko siko tanga moni image oyo et sur moni vidéo ata ya 1 minute ya Cindy pona fimbo wana ezati donc Cindy oki kozala monument te pas comme image moko boy parce que ye ba clasher monde na bango déjà eza monde ya ba clash basala ka ba clash na bango tous les jours et puis aza mwasi ya liboso te oyo ba clasher na musique ba mama tchala mwana ba clasher bango azana no vivant batu balobela yango te maman Bilabel ba clasher ete batu balobela yango te tous les jours ezate parce que aza mwasi kofi wana ekomi lokola triquet donc tu comprendre que batu bela bazobenga bazana ba bazana bango ba fan ya ba musique ya ba musicien nde bazobenga po ba défendre batu na bango mais makambo eza plus important eza oyo eza ko toucher âme na biso oyo eza ko toucher makila na biso oyo bango Cindy bapingi parce que Cindy ye moko esi boyoka Cindy bino moko bozoloba ke Cindy alobaka te mais c'est-à-dire oza ko se contredire na pensée émission Cindy wana oyo po ba lobela ye to ba défendre ye esa défendre moi Cindy ye moko motali boso a maltraitaka ba danseuse na orchestre ya Kofi siko ba makambo eza na este makambo balakisi wana bazobeta moningani mwasi fimboti totala siko après émission oyo tomona Cindy asala vidéo aloba pona mobali na ye moko nanu Kofi arespectaka basi te impoli numéro 0 arespectaka basi te amantaka basi respect siko pourquoi soki bango bazana ba clash na bango to tombola yango ekoma lokola drapeau moko ezopepa ke Cindy rapport nini eza entre Cindy na makambo ezotala nation po ye moko kuti makambo nation na kipaka ngo te ye na mobali baniyaka makambo nyonso esalamaka na mboka baniyaka ngo baniyaka malgré Congo eza kosouffrir bandeko bazokufa mais bango baniyaka ngo mais nazokamwa na mona bandeko ebele bazotelema ba o Cindy bafingi ye c'est pas normal aza artiste na biso esi oyoka Cindy azoloba likambo ya Congo et so ka na Cindy ayemba na ye Kofi te ayemba ne banzembo na ye te lokola bersaka bango na bavoi na ye donc bazomona susu intérêt moko te mpona bato bazo
bozomona teke na émission ekomo kende mingi kota Cindy. Donc bazomona susu te action wana bazomona bato bakomona nde clash ya Cindy. Mais clash ya Cindy na maneke eza lelo te, maneke akoli na musique. Mobali na ezalaki babia akota na monde wana avant même Cindy ayebi ba secret belé akoki oloba makambo pe o eza ya solo. Biso na mutu moko azaki présente azaki témoin pour loba ke non et akoki ko sala ngote to eza boité. Non, ce n'est pas parce que comme Cindy lelo. Lobby pe o ekaki bango na bango bazwana ka basi, bango na bango bazwa kutu basi mabala ya batu misusu. Bongo yazana ipo bazwa ete. Yazana ipo bazwa ete. Azan zambeta. Papa yoza kanda bayoka na kate po na bazwa na kabasi komba ya ba musicien. Ofina papa wemba. Babande koyoka na te po nani. Et la plupart bayoka na kate na ba josa. Bayoka na kate po nani. Kofina josa na nyoka longa ndo yoka na te po nani. Bazwa na kabasi na voir même babasi na bango ndako. Bon, Cindy azana ni po yende bazwa ete. De maman total la sujet, ou est plus sensible pour nambo cannabis. De bon vouloir na bande côté au bazolo ba ki ba eza distraction, pour bazo mona ke tola la kanango tola mukaka nango mikolonios. Cindy nyamoko alobata ite na makambo ya mboka. Alobata ite et puis na makambo ya fimbu ya bande kwa dezo sala biso pasi. Cindy pe akolobate. Mais so ki ekuta kolobate, siko to komi na sujet ne pourquoi. Merci de. Merci na yonde. Vraiment toyoki opinion na yo eza normal. Peuple congolais ne surtout toujours quand ndeko to pese malba bonsoir ndeko ya France. Oui, bonsoir maman. Oui, nazolanda vraiment émission kitoko mingi. Nangina pesa point de vue nanga. Papa oyo kolekawa makambo alobi. En tout cas, ça n'a rien à voir na logique ya émission. Cindy est politicienne, ce n'est pas tous les musiciens qui sont politiciens qui font la mboka. Non. Azo mélanger makambo ils ont un sens té. Maniké elle a un problème na mutunaye. Ce que linga Cindy ce n'est pas parce que linga Cindy té ngana za mutaba musique té. Mais Maniké elle en fait trop. Aza le kolaza a un problème na mutu. Mais à un certain moment il faut corriger mutu ndenge wana. Ba corriger te pour la ndenge mabe. Oza wana kaka donc Maniké yenda za na monopole au finga batu nyonso to. Non mais jusque ti wapi finalement. Ti wapi okofinga ba insanité puis Maniké finga la salité bêtise mona monoko na ye na ebité tanga vanda katala bana na ye wana na ebité tonga amioka ndeni. Na ebele ki mobange na ye na ebele ki sagesse ya lo baraza mayele. Ofandi pa na télévision bo sa makambo ya bêtise ba salité na ba insanité na monoko na yo ko finga ka bato à tout moment. À un certain moment faut mutu moko a tellement pour taper taper sur la table. Maniké aza mo banda ko finga ka finga c'est-à-dire que tebe mo bekuma ka bo fandi mutu moko azo finga ka na ye bato biso bo beta maboko. Mais non, ça n'a rien à voir avec Makambo Tato ou Tikoloba, Sida tellement loba. Combien de personnes baleki Cindy na mamba politique ba tellement baloba et simbate. Pas politicien ba osma musana ba mba misi pe ba osma musana bango. Mutu so amoni ke personnalité na ye penga na fin fo simbami. Non moi ça le baratin ko finga stérile ba kate ba tromper et sika ba kate ba tromper Maniké azalaka. Mais jusqu'à koloba na likamobo et puis si mutukanda, ya moi c'est ba tout pas télémia loba. Kazan a droit, moi je pense que Cindy elle a droit de yakoloba yakosilika. Pour Maniké alekisi, bazo epesi ke maramba osala mezo bebi sa carrière moi ani mais loko azaka ka bien beleki na mutu et bebi si mutu so comprendre que moi na na carrière ya bien mais yene mutu ko ma carrière ya moi na justement faut mutu vraiment telema po babiloko anesila. Eza bien te ko vana na télévision à longueur de journée ko finga ka bato donc TV Congo tina rota les athées. Respect ça te bana makoye kola nini ils va quitter côté allez papa on a les capables de bakeno oh Cindy non ce qui dit kambeza mabe ba ba quelqu'un kambeza mabe ça n'a rien à voir na Cindy tellement que na est akende kuna kota na kati ya volcan kufa pour papa on a opérateur akende kuna na est ba bobe tara masasi pour na kufa Congo ya na santé makam papa na loba il faut mutu mo penda taper Maniké doit arrêter ba bidon ko pam wana vraiment tolandi o maman. Merci maman. OK. Vraiment. Bande ko bozo ba diamant noir. Na tozo pesa ba sujet tolobi que ezanyo soto eza makambo etali mboka. Na répéter. Oui ndeko allo oui na yo kio déjà na pesa maloba. Na répéter, na lobi boye eza makambo etali biso ba mama. Tango to moni Cindy yo alobaka te. Alobi yango biso to koti mama na yo kindo bengi diamant na peso. Allo oui.
Oui, allô, maman la biso. Oui, topesio, ndekozela tozo pesa yo. Maman topesio maloba, tozo yo 07. Ndeko na biso zela tozo. Oui. Ngai pe na l'équipe pour intervenir pour na mona mwasi wana oyo aleki. Oyo a contredit ndeko mobali alekaki. Ah d'accord. OK. Déjà ndenge eza bongo ndeko mobali alobi makambo eza makambo ya politique te. Omoi likambo ya mboka mama de Manoa bato mingi bakomprendre te likambo ya mboka. Likambo ya mboka eza mpona mutu nyonso. Eza teke mpo Cindy aza mutu ya politique te mpo oyo non likambo ya mboka ezala mpona mutu nyonso peuple nyonso aza congolais. Aza na souci ya mboka na eza teke naza mutu ya politique te na kokota makambo te na osala boye te non. Likambo ya kobeta mama wana eza likambo ya politique te. Ozomona mama de Manoa. Donc ye nde aza mpona bamusicien yango akoti mpo intervenir mais papa aleki alobi mabe te alobi opinion na ye alobi likambo oyo ye fo aloba motu nyonso aza parce que nde olobi tolingako mingi nalandako aire nyonso nde naza boye nalingako mingi émission nde natala yango aire nyonso ata na sabona na nga te mais natalaka yo mais s'abonner quand même chérie s'abonner émission nde natalaka yango mingi nalingaka émission na yo ndenge olobelaka oza lokola bafille mosusu te balekaka bazokoloba n'importe quoi mais yo ozalaka oza honnête ozomona donc osalaka émission na yo oyo omoni eza mabe omoni yango eza mabe oyo omoni eza malamu donc biso nyonso motu nyonso akointervenir na ye na ndenge amoneli na ye soki amoniki eza mabe oyo nakointervenir nanga ndenge nalingeli naza na droit parce que otie émission moto nyonso aotala ozomona na kobenga na intervenir soki namoniki eza mabe bo makambo ya Cindy intéressé nga te donc etali nga te Cindy aza mwasi oyo bazobeta kuna aza mwasi manike mpe aza mwasi donc mpo na ngai Cindy na manike eza makambo na bango biso toza mingi na makambo ya mboka toza eloko moko kaka toza nango peuple congolais mama Diamant Noir o peuple congolais tozoyeba te soki kaka tolingani te Congo mpe ekotikala kobonga te po bato mosusu baza na ngai nazalaka moto ya politike te non tozolobela likambo ya politike te eza likambo ya mboka mama place avandi fa ayebaka eza likambo ya mboka nga nde naza boye koona makambo wana yebaka ngo te me baa na koma na poto mama Diamant Noir na se révolta na façon moko motema na ngai ekoma kolela aire nyonso mpo na mboka Congo comment ça se fait biso tokoma basclave biso nde toza basclave ya bandeko na biso na Afrique ozomona ke eza na société soki mama wana azo intervenir soki pene aza na poto soki anyokamaka na poto aza awa te mpona makambo ya politique toza mpona makambo ya mboka Congo biso nyonso toza bacongolais toza mpona mboka Congo donc ndenge tozomona peuple ezosouffrir nga mpona nga mama Diamant Noir toyinaka bamusicien na biso ya mboka te problème ya biso ezalaka nini biso nyonso tozala eloko moko eza likambo ya politique te tozala eloko moko tozomona bamboka nyonso au contraire bango nde baza mieux placé ya kopanza maloba partout mpo mboka oyo biso totelema parce que biso awa na poto tokotelema me na Congo babona bango kotelema bake na bango concert bango nyonso batondisi stade mais so babike babima basala ta marche base révolte bakolinga na bango te ozomona biso nde toza na poto biso nde tozosouffrir biso nde bato mabe oke na Congo tracasserie na nde ya kosakana te biso nde tokóma bato mabe mpona bato baza na Kinshasa biso nde tokóma bato mabe mpona bango ok sikoyo nde biso nde tozalaka na soucie makasi mpona bango kutu baza na Congo mpona ngai vraimen nalaki na intervenir mpona makambo ya Cindy o makambo nini biso na donc soucie na ngai mamo bazobeta wana mwasi oyo bazobeta yende ya Cindy mpenza en tout cas c'est comme si toza hors sujet. Merci beaucoup mama Diamant Noir vraiment. Merci. tozoyoka loba naotolanda émission otrabe eloko esenga na basi na mboka ya biso Congo makambo ezoleka kuna kobeta mwasi mpena na niveau boye lete ezomona te makambo ezoleka vraiment ya kobeta mwana mwasi boye vraiment mpona nini esali biso pasi nayoki pasi vraiment wana ndeko na nga bazobeta
Pour la nini gouvernement a dit ça Congo pena ba otika baninga ba souffrir pour la nini ba mama konta mboka baza wana bataye la biso makambu o pour la bandeko baza l'Afrique et donc ça la biso pasi. Allô tozoyoka mama. Oui, dernièrement la ngana lo bapona makambo ya maniki et puis na Sindi. Sindi na maniki baza bandeko la biso ya basi. Oui. Oui. Comment les cas chaque fois total à la télévision à qui ma problème donc et qui faut pas changer mon comportement à bango neti Sindi nga na Sindi très bien aza orgueilleuse trop faut aza trouver humble et puis maniki azo baby sa morale ya mwana na ye na la royamba mwana na ye na musique azo baby sa morale à peuple kuna faut pas changer vraiment to c'est pour la côté Cindy a un comportement très bizarre. C'est comme si nous allions à la bande de l'école T. A changé. A n'y a pas danseuse parce que n'a petite sœur dans là, a qui danseuse qui n'a pas confié. A n'y a maltraité vraiment bango. Il faut changer le comportement là. Il faut avoir l'exemplaire vraiment. Tout l'inga kaye. Mais faut avoir. Ngaji nazo ko intervenir na volet ya makambo basindite mais dans le na intervenir pour na mona mwasi yo bazo beta lokola nyama. Dans l'attendant sans que tout ça ait quoi zamu. Sans que tout ça ait kaza mwasi ou azamutu. Parce que ceux qui mwasi azali mobile fois zala sou mobile azam mwasi fois zala. Mais je suis désolé, on a évité ce qui peut-être comment on a un peu violence que je vais dire, mais je pense que parole les a libres. Oui, parole les a libres, papa, toujours yokayo, toujours yokayo. Nous Congolais, baka otomoni yango epelé. Mais notre grand, donc, fortinabiso ya monene, ezali ke, Congolais tozana marka motema moko oyo eyokaka kaka et comme kaka sensible soto moni biloko wana. Mais c'est des choses qui sont en permanence. Na mboka na biso même na ba communauté na biso. Mais ngana lobaka toujours eloko moko je l'ai dit peut-être lelo. Et sauf que Congolais a kozwa esprit ya koboma muninga mutu oya sali mabe, je suis désolé. Donc tika la kozwa ka pété parce que eloko basala ka biso bongo babanga ka biso te. Tu te rends compte que moi na moi so na ngana lobaka. Par exemple, ndeko nanga mwasi. Ozana mobali na oba betio, quelque soit photo salaki, mobali na robenge so bo frère. Parce que biso ba congolais mibali ba congolais, toza ba mibali te. Comment ni toza mibali te. To lobaka trop, to sala ka rien. Parce que moi si asenga kaka protection ya mobali, même écoute Ève na jardin d'Éden, ba tchaka sous protection ya Adam. Même atako tchaka na bisumo mais nzamba tika tika kaka tene yo mobali kaka mutu banda ko protégeaka. Moi si bazobeta ndengwana lobi nango na tongo ça passe comme ça mutake ko sala kuni loko ezate na kata kisasa bazo sala la biso et amboka ba aventurier et amboka ba tintin. Comment voulez-vous bino bobi que non soi-disant pour te péter sur information sur ministre na pêche sur pour ba kina pe front monté on va pour batala bara ba se ba réseaux sociaux wa biso on va finalement sur le terrain on donc sur le terrain ça a problème. Il m'a fait que ça la carte à qui na neni na mwani donc on va bonus pour aventurer bon ba le bakeno ba beti soi-disant maman faut la table ce que ton ba beti batiki bulumbo na ce que nande par exemple l'attaque nande mo batiki bulumbo ce que différence c'est ça et puis on va la justice pour bando obeta ba tu na pas quoi ni ba mimi na justice vraiment mais lo ngo ba otia que no basi bala table déjà na ba village so que ba nini kuna est-ce que moi si ala ta mini je pas te ba tani OK kuna boîte là to place moi za VIP OK ça so ni na ba village voilà ah parce que ça ba so ba ko mama il y a pas si mini pour mboka pour aventurer ba tellement trop na ministre bi no peut cette information yimo nous azam même sous-informé même si on peut savoir où va pisser dans ma touille mais à moniter à vérifier té maman là à vérifier donc pour embêter moi na boulou qui donc mboka mo etambo na boulou même on même nzambe peut bandiko so ba laisser ba ange dans ces dossiers ya Congo a tcha boka bi et tu vois on a tout aussi ma pour ça lemba ba vendre l'équipe pour ba vendre l'équipe pour maman ouais comme rambo sous yo naturel par exemple tu le ba ils sont y basindi si c'est quoi là où on a qui pas mouvement pour na yo grandi pas ba lo baloba mais là ba pour na rectifier pour maman mo ba bengaki donc tonton mo ba bengaki a pc mo ba conseil na ya lo ba qui par rapport que non sinja za roi batunyo so tout ça alors après nga bonelo ma bien le bité hein mais réaction maman pe il a qui peut ma bé
kotraite mutu te soki ndenge nini te parce que mutu nyonso ana droit loba même mutu boma soki amoni ke bapublie lo ndenge wana ana droit ya commentaire si tu ana droit à congolaise po mutu babeta na amo mobali ta moi si donc ako po kokoma pe bien ati commentaire tant que non abeta ndeko na moi si ana droit lo mo ya grave ezana te po bobima te ko bata mayele abo li yo lobaka munoko abo lo balika mo faut tourner 7 fois pour atoza mayele ko lo bapelo mo be biso pe bololé ndi amu to ocha pe commentaire tout le monde on la poto ati ba star comme ba tia ba commentaire na biso na ba fait monsieur les cas vite fait c'est normal parce que nous sommes droit de s'exprimer il y a comme moni donc tout le cas beaucoup pour tout sangana mais ba nous sommes ya des autres gars ba sangati mais sinon mamboana vraiment comment na maman ko beta vraiment ça dit pas simi biso ba congolais ba bomi déjà biso belé le roi ba boma biso tout le monde a quitté ce que ba mo beta ba film ba mo tina ba vidéo pour tout le monde bon oh ce que ba bitu on a parce qu'on a minute on a héros le ba so ba beta ba film ba là so ba filmer té ba téléphone ba comme lo ba ce qu'on a moyen ba filmer té ba beta film oh maman. Oui, papa. Donc, tout le bagage, tu peux te mettre une image, après tu vas commenter. Parce que comment ils ont passé, même si ils ont mis sur la hauteur, tant on l'a eu, ça me l'a dit, parce que quelque part, tout le monde doit souffrir. Vraiment, merci. Quelque part, tout le monde doit être film. On comprend, maman. Donc, vous avez esprit moko. Ce qui est comme que notre sujet, commentaire, ils sont surtout à l'île moko. Pour défendre, il faut au moins une mise, il faut publier. Tu as que moninga bibo yo maman ote eza boete est-ce que eza trop te maman ko défendre motuté pour le camo défendre wana même yo moi si tant moni donc yo c'est peu dans ba beti ba maman ba film yo moi pour ça normal et je suis là yo te quoi pour le moins l'homme comme les maman beti autant le bien até tout ça bon moi je pense que Cindy a raison. Oui. Cindy a raison, mais Nana Moni, c'était pas le moment. Na Moni, c'était pas le moment. Pourquoi nous avons le moment? Parce qu'à peine Kofi a officialisé que Yena Cindy a comme moi Sinaï. Parce que bisous, on a appelé ça qui nous ont senti que c'est pour dire aux gens, bon, beaucoup de la personne m'a quitté là, la ligne n'a pas poni. Bon, on a tout le mais sinon, Cindy a le droit de s'énerver. Mais pour Nanga, il fallait d'abord Atika, il ne fallait pas pousser, Kofi, il ne fallait pas pousser à répondre. Parce que plus qu'on répondre, plus que aux Tinda Bango, Tala Nenga va répondre, Aïbo le Barisous, à saluer Mission Moussous. Donc c'est une fille, vit naïe comme un bongo. Il vit de ça. Mais on va t'avoir la main noire, ils en a c'est wana. C'est que la main noire, mais bien sûr, Ménoir Yali. Et puis, à part Ménoir, ma soeur, et logo, et comment on a dit ça là-bas, on a Internet, comment on a système. Ce gars, il y a logo, à quel côté mon boye, pour faire la mais faute à nani. C'est la faute, il y a un musicien. Bangonde, bataba pesi bango, force wana. Motori boson nani, mota pesi bangon zela wana, et ça y est mon Kofi Olomide. Parce que ce qu'on t'a dit, na bato tout ba musicien ya minene moto wa yamba bato internet oyo nyonso koleka ezaye Julien Kiana tala Julien Kiana nga ona zo lobanga na za kofifila mais tala Julien Kiana sepela na comportement na ye moto kota ka cheyete akipaka moto te donc c'est-à-dire donc amona ka bango ka bongo tala c'est quoi bimisi album après je sais pas combien de temps. Et pourtant, il fallait qu'il ne benga ka bango. Mais il benga bango te. Rien, parce qu'il s'est dit que c'est des bêtises. Mais Kofi Yemoko, Motori Bosso, c'est le coup de Motomoko appelle ça Nzete, et pas un bateau. Pour pas bêter à le sous. Parce que Motomoko l'a maniqué. Il n'y a pas longtemps à Belaka, c'est Kofi. Kofi, tout le monde benga. Chris Ndora, aïe, ça y est, Chris Ndora, manika zawa tabenga, atina un message kazobela. Bon, on a voyagé dans mon Izawa. Sauf que $250. Bon, moto va payer $250,000 à Zobela. Pour Koufate, le Bikaka a fini. Oui, monsieur, n'a rien que ça y est, Boloko. Il y a Kofi en Gopé, à Zoté, le côté de le souci. Donc, Kofi, c'est lui-même qui pousse bateau.
bamemaka ye na makambo wana na makambo boye moko Kofi asepela nango pena ba mais ezo humilier Cindy tant ba oloba kibina mutu mususu azaki mwana mais erreur asali il fallait pas andima bataki ezalaki bien Cindy il fallait pas andima asala émission wana parce que plus qu'azosala émission bato wana bakoma bongo te maza mutu motema pe suki ye quand même tant bazo bano likambo osala te non mais akoteli ete mais Cindy aza mutu ayoki pasi na motema tant bazobima na mwana ya mutu oza ne lelo esalaka pasi parce que Fally aza mwana Kofi en même temps Fally pas marié donc au humilier en même temps Fally au humilier payer mon Kofi au humilier pe Cindy donc tout le monde c'est comme même yango wana nazolo Diamant Noir oui yango wana nazoyebisa bango nayoyebisa bango koyebisa yo ke bango tu baza ndenge moko parce que tant que bango moko baministère bakozwa décision te ya koponaka bavrai journaliste banani ata azala journaliste oyo atanga te oyo ya télévision te nani tu peux opesa ye opportunité parce que c'est leur vie talaka mikolo ntango Kofi asala émission te nga nayokaka moko azoloba vi azoloba te apesa biso matière ko oyo tokomi ye mo azocréé te donc vi na bango ekoma wana donc moi je pense que il est temps que Cindy ndenge asali soki toyoki apporter plainte fini wana il faut bakanga ye merci na yo ndeko tolandi yo Manike yozokanisa mpendaki oza nani oui allo tu as les épaules banano bon apesa yo okoka koassumer ba répercussions ya tout ce que tu racontes. Non mais tu peux dire dengo zotika koloba te wana mwana masina akola na masina mwana kisenso fi wana ya salite wana fi wana abotaka te wana fi wana ya stérile, je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis à rotika la kusala ya moti, et rotika la kusala mate. Keba na yo mwasyo, keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo. Apesa yo bambongo. A otindaka yo osala ozo sala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana ma kasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozo bimsa sur nga. Zana ma kasi. Moi le la respect zèle juste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo manike. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre. Zomona. Ezaki ba mingi te ke to mona ba mama bazo swana ka boye. Ezo diminuer valeur ba mama congolaise. Zomona. Si tu na obenda ba mingi na ya ndeko na ngai mama manike. Na ça la respect mi boso na ye. En tout cas ba propos wana envers moninga ni mwana mwasi eza vraiment kitoko mingi te. Osomona. Et oya kana internet oya ko sala ka biloko ndenge wana eza vraiment kitoko mingi te. Internet ba sala ko na communication mais communication wana ya bongo te ya kofinga ka mutu ezo sala kitoko mingi vraiment mingi te. D'accord. Nani bano uko na ina loba siko pona batu wana ba beti mwana mwasi wana batu wana vraiment faut justice tellement vraiment et condamner batu wana so ba kotika batu wana esaka ndenge moko ndenge bazotika so justice kotika batu wana esaka ndenge bazotika bakuluna o bazo ko bomaka batu bazo sasa batu vraiment ekomi mawa mingi batu ndenge wana faut bakanga bango vraiment ba beta bango vraiment pour palapa moi moi ça sera na bonti donc dans la kilo dans la donc na linga route va sera na bande on ya ba congolaise merci maman la CPD bon oui on a papa moi ça Congo ba ko sera na été vous êtes d'accord nanga non vraiment merci na yo merci beaucoup bobundela biso kaka oui ndeko bonsoir na
Dega 09, bonsoir. Oui, allô? Topesio Maloba, papa. Oui, en fait, Nabengi, bon, premièrement, bonsoir Diamant Noir, déjà bonne année. Merci, papa. Bonsoir. Oui, Nabengi, en fait, premièrement, on a eu par rapport à la vidéo à Liboso et à moi, tu as un bêta. Vraiment, ça prouve que non. Ça prouve que vraiment, Mboka comment ça marche, quoi. Donc, ils ont la partie Moko, ils ont la gangster, parce que l'État de Moutou a décidé qu'à, na niveau Bongo, vidéo, ça dit tout du monde Bongo, on ne comprend pas. Congo, tout ça, et qu'il est jusqu'à où. Donc, voilà. Tout ça qu'il est jusqu'à où. Bon, moi, je ne suis pas combattant, mais je suis combattant de l'eau à l'ombre. À Congo, et ils ont poussé Bissot sur tout au coma. Donc, voilà. Deuxième chose, on continue à l'isolo, à Sindina, ou Nina, Maniké. Vraiment, c'est déplorable. Au moins, il faut que je parler de Bissot. Tous les Bissot, surtout Batou, mais on n'est pas tous pareils, tous les parler de mon côté. Il y a des artistes musiciens à Bissot. Il y a capté la tête à Moka déjà. Kofi Olomide, il y a tenu à Kofi Olomide. Mais, na ligne un peu pour recadrer maman Oyo, Aouti Kopenga, va, Ozoa Mouton, Moussou, Anandinga, le but non. Ba maman va bengi belé. Ba maman va bengi déjà belé. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. C'est comme si j'ai compris, on dirait, dans la bâton Moussou, dans la perte à vitesse. Parce que figé, il a figé Moussou. Mais à côté de ma Moussou. Mais ce qui s'indique à l'obaraté, ce qui a l'obé un problème, est-ce que moi, si nous avons dit que même si c'est vrai, même si c'est faux, on va la télévision, que non, là, il n'est pas interne. Mais ce qui s'indique à réagir, donc c'est qu'à mon niveau, à biaisé. Oui. C'est quelque chose. Mais pourquoi il y a une ligne à conflit? Combien de fois, Baloba, que non, conflit, à ceux qui nous tous on sait que nous signer à ça conflit. Ils sont surtout au Yébi. Donc, il y a maman qui a informé que ça, c'est son problème. Ils sont tout au Yébi. Mais pourquoi il y a conflit à l'Oba, à Rotaï, au Loba, à Paris? Abandonne tout, on appelle ça Bizali, à ceux qui n'ont. Ça, c'est pas, nous, on n'est pas là. Tout ça, dans la cuisine interne, tout ça par rapport, il y a Benjir, il y a pas valeur. Maniké, Azalakanani, Azanani. Et le bilan, mon tour à auto open avant maman na lobby. Et si je crois bon, va ministère na biso bon, tu vas faire ça va toko à Maniké, on a vraiment moi je suis désolé. Asa même na yebité sur la femme et non ou bien homme et femme. Maniké. Babilo kabou nga penda nazo senga na findi ce kazolanda émission na yo vraiment à poursuivre Maniké. Parce que ça doit s'arrêter. Parce que au moins, c'est comme si tous les gens n'ont pas pris un sous-sous et sérieux à Moka. Et tout le monde va Maniké, n'a pas distraction à Makambo. Au lieu de la concentrer dans Makamoka, il crée d'autres problèmes. Merci pour la participation à Yézéa. Je suis vraiment très déçu dans le comportement moi sur Anna. Maman. Oui, maman, bonsoir. Nazo le en direct? Bien sûr, vous en direct. Tozo landayo maman. Tozo yo comme. D'accord. Non, mais maman, ngana linga kina lobaboy. Parce que normalement, Maniké, makambo oya lobaki atinela kinde Kisindiora. Et donc, Kisindiora m'a publié normalement à quoi publier maman parce que ils ont créé les prince babia ba kambo. Moi tu que ça là vraiment bien fait pour l'avenir musical il y a moana. Maniké doit faire vraiment effort ya weba ko se comporter mon beau tia la kabongo ça c'est pas une mère. Une mère a pour protéger son enfant, surtout ceux qui à venir, ils ont public, ils ont venir, ils ont dépendre, mais musicalement, carrière au moins, ils ont pour les autres, ils ont protéger la baboti, ils ont qui s'indure à papa naïe, ils ont Maniké comme ça, maman. La qui s'indure, il faut vraiment bon, mais sur la peine, ma soeur qui s'indure, elle exagère aussi. Elle exagère, elle doit vraiment protéger parce que ceux qui prennent et qui sont propres enfants, elle a la bonne. Elle fait vraiment mal. Elle fait mal.
Pour Cindy, bon, Azamutu, elle a le droit aussi de parler, hein. Donc elle pouvait aussi réagir, c'est important. Ouais, c'est vrai. Donc, moi aussi, une femme a la valeur. Avec qui passe quand même na combo na c'est normal. Parce que Mouto a le bagaté zate kaza zoba ou baba. Mais ça, les kamsou, vraiment, ce qui est niatio, ma soeur, même si tu as un cœur ou bien mais ce qui est déplorable, il ne fallait pas qu'on fût vraiment à publier une page officielle. Ce n'est pas digne, vraiment. Moi, par rapport à ma responsabilité, ambassadeur. Il y a mboka na biso, il y a culture na biso vraiment musicale. C'est ça. Ils ne pouvaient pas faire ça, c'est vraiment humiliation totale. Donc voilà, intervention de merci beaucoup. Contribuer na talelo kwango menga na opesa faute mingi pa ya manikete. Nga na opesa faute pa ya Kisinjora. Parce que na vie biso nyonso totongaka. Biso nyonso tonga mutako oloba tonga kazati o oloba akosi pa kokosa te atonga te azati biso nyonso tonga ka sikoyo il fallait Cindy a se charger na Kisinjura parce que toyoki ya manike ya Kisinjura toyoki yango baba nana koyoka pe ya Kisinjura baba taki manike parce que ça kotonga mutunde ina makambo na réseaux sociaux ça Kisinjura ndeko lobi ndeko lobi ke manike alobaki yango déjà na émission abi avant que oui. Avec le baguette déjà avant. Je pense avant le papa qui s'injure. Parce que moi déjà audio ane babimisi yango. Oui, je pense que lobi yango bongo mais ngana tiko mon émission te ngana na zepera circuit ba audio wana. Déjà qu'il faut ba luka qui s'injure parce que intérêt ni na zana na kati wana. Parce que mutu nyoso atonga kabisi no tozana ba biloko nyoso tamsu ba tamsu mutu nyoso akopia camera nenga otonga ba sex tap to sama ba téléphone mais to balance rango te. C'est ça l'intérêt nini ya ko no sala ngo wana. Donc mutaseli mabeza manikete mezande Kisinjora. Donc mutaseli mabeza Kisinjora manike batute. Te manike ça lo. Te zana normal parce que do ya tonga ki ya bimisiango. Bakotonga na wabiso be bramba ndiko totonga na tamuso totonga mtu moko bo. Mais ce que jamais ndiko na ko balancer nga bongo. Soit azana iloko moko bo asala on asala yango za intérêt moko bo. Siko bande comme ça babi pourquoi Kofi atiango na page na epo na page ya Kofi na Facebook babi pourquoi Kofi aza ambassadeur pourquoi ya memi yango soki za makambo ya vie privée na bango pourquoi ya nango na réseaux sociaux. Non, peut-être Kofi Pende, ça on a Cindy dont elle m'est choqué, yango wana. Zela maman, oui, papa zela maman loba, tozo ka maman. Limbisa papa to pesa loba, zala na kokata te. Oui, maman tozo yoko. Oui, bonsoir maman Diamant Noir. Bonsoir. Tozo yoka. Allô. Très bien, tozo yoko. Malobeza pa no maman. Ngana bengi pona Cindy, hein? Non, en fait, c'est trop. Cette fois-ci, il faut agir. Cindy, il faut répondre, il faut maniquer la justice. Et ça, sous normalité. Manika fingi batu mingi, trop, c'est trop. Il faut siko maramwana esi là. On en a marre. On en a marre que les Congolais, kaka kofinga, ok na TikTok kofinga, partout kofinga, to lembi buzoba. Il faut pas kata makambo Cindy, il faut amener la justice. Comme ça, on y a baninga o ba finga kana ba rolapa. Trop c'est trop to lembi to bae buzoba na ba réseau. Ata bino mo vraiment elo oni ne sila raté. So ok na mboka ozo na ba bazo évoluer. Biso kaka buzoba ba rando, hein? To polluer internet na buzoba. Non, trop c'est trop Cindy, il faut amener la justice. Elle a raison. Moi na batalo barana été. Hein? Moutounion surtout en ligne, c'est ma personnalité n'a jamais. À un moment donné, il y a des limites qu'on ne dépasse pas. C'est non, et l'équipe m'a tabi no moko. Hein? To baye. To lembi ango. Na roloba supona ndeba beta ki mwana wansona il faut pas justifier ça là. Makasi surtout. Je suis tabiso et ça là, on ne peut pas frapper mineur mwana mukie boy. Hein? En tout cas, il faut pas agir. Il faut pas agir. Ouais. Donc, dans mon coup, c'est mais en tout cas, ça doit stopper. Vraiment, Bino YouTube, bon se mobiliser, Bino connaît surtout ici là. Non, monsieur Dalo, merci.
Merci d'abord. Pourquoi? Parce que oza vraiment émission na yo yango ezosala ke bato bazodécouvrir bavérité et que lelo oza lumière ya Congo et que bato nyonso bazoyeba ke situation boye place boye situation eza boye eza mabe koto eza malamu te. Donc nzamba pambola kote wana. Merci papa, merci mingi pena na yambi. Ok. Et nga nazoloba plus côté ya makambo ezoleka na mboka na biso. Oui. En fait, ezopesa mawa. Soko tali même na Bible na Ephésiens, maman aza sacré, papa aza sacré. Donc eza nini moko ezali que bakoki nidité ya boye emonanaka na baréseaux sociaux eza normalité. Omoni na situation wana eleki même na réseaux sociaux. Qu'est-ce que le président a fait? Parce que directement une situation nezoleka Mobutu azalaki atindi avion hélicoptère et kiti wana batu wana déjà baza ya kokangama et tout voilà. Ozomona? Ministre nani abi bazoluka baoluka bango. Non, bakangi bango. Peka bango bazosala eloko te. Ministre des droits humains. Non, c'est faux. Bazoyiba bambongo kutu bazosala eloko te. Oui, parce que bavion bazokende bayiba bambongo bazosala mama papa mabe siko problème ezali ke oyo bazo humilier ba mama. Hein? Papa kolanda télévision te biso tozoyoka yo koto télévision zo na retard. Humilier ba mama. Ba humiliation wana eza normal te. Comment bakozwa comment bakozwa ba mama baba no beta ba umba fimbo kanta neti tozongi na era bakanza. Eza normal te. Bolimbisi bandeko na era bakanja boy papa esali biso de apa. Oui, era bakanza donc ndengi pena ba beta bakanza olongange boy. Donc ndenge zongi ya bakanza. Siko na ebite so babeti mutu fimbu ndengi wana après yango babinde ko azana na oki mutu mo akoti po ba image o elandi yango ezaki ebite asuki ndenge mama omoni babiloko wana toye komona ngo sikoyo toye komona ngo sikoyo ezalaka te donc na mboka na biso ezalaka te nga ba situation ya basindi na banani wana moi ça me concerne même pas. Problème dans les alliés qui va se respecter entre eux, c'est tout. Va se respecter, c'est tout. Hein? Mais problème les alliés, oh yamboka, oh bazouzoua maman, bazou maman le rôle a instrument. C'est ça qui est fait mal. Donc oh ils ont ça va tout passer à mon motema. Donc son président lui a vionté. Akende kuna hélicoptère faut bien quitter penza ki osala makambo kuna mbaramoko nde Mobutu wana ekosala ya on to regretta Mobutu tilelo c'est parce que Mobutu azaki soke koya ke vraiment ndenge kaka yambaki mwana oyo amataki oyo adiembelaki kutu wana kuta adiembelaki vraiment ça biso esengo apesa biso ba mama valeur akende ta kosala mwasi atinda ata mwasi na ye kaka vraiment mpona bamama ya boye ce sont des gens au bazali kaka na kati parlement wana batu bambrouillère oyo bazoliaka mbongo ayibi abatiki ayibi kuna batiki ayibi kuna batiki mboka na biso ekozala boye te yo mona mboka wapi mato na Kinshasa mai ezotongoza partout bato bazokufa na mbongo fula bato bazokende boye bakuluna partout et puis bango bazoyiba mbongo 47 millions même mundele bayoka 47 millions na France awa ekozala ndenge nini et puis mutango azotambola nde na Kinshasa azotambola mpe na jeep aza mpe na bagarde du corps bazoprotege bakotinda mutu na prison oyoka kaka futi kuna kaniaka mbala moko atiki ye donc président tika kotambola lokwa kipekapeka avant na mboka mpenza sala inane avant na pena baarrange situation mboka wana. Merci beaucoup. Merci Nayo. Bonsoir Ndeko. Angleterre, tu peux Malouba. Oui. Ok, merci. Merci. Bonsoir Ndeko.
Bonsoir. Dans intervenir pour la likambo ya des sujets au PC. Oya liboso bon pour nanga isa délinquance. Donc délinquance c'est loko moko comme na pourcentage élevé na mboka na biso parce que batu mingi bazali sur une éducation ya bien te. Kala ba délinquant bazaka muke la majorité ya batu comme bazaka bien éduqué bazaki poli respect bana kozala entre batu mais biso moko pe attitude na biso il faut te ba ko se comporter na genre ya ba émission à buzz ngana zwaka ngona 4 coins du monde pour ne ko pesa ka exemple jamais na partage kango ce que natali kaka na effacer mais oyo nyonso na partage oyo ezaka information ou bien eza ba émission eza ko éduquer eza délinquance donc biso mo ba congolais eza comportement to linga ko donner importance na ba futilité na biloko ezanga tina makambo ko eza nonsense mais makambo atina toza kuna te donc ba tu faut ça l'effort to banda ko sanctionner batwana na ba comportement na biso eloko mabe bo landela ngote mutu afingi mutu boyo bo partager angote mutu se comporter mabe bo appuyer angote bo encourager te okomona yango moke kolala mutu akanga ba magicien na Congo te mais jour to timbaka ki ba magicien ba escroc yango moko esila le mal na société nyonso ba encourager angote mais biso ofinga comme modèle ya vie et ba to trouver normal en plus que toza ba parents wana sujet liboso ya mibale Congolais comme individu, ezala maman, ezala mobile. Il faut tous se voiler la face. Congolais, les lois azali maltraités, même animal na mokili nyonso organisé. Azala la valeur. Nous sommes Congolais, nous sommes comme des animaux dans notre propre... Nous sommes maltraités, traités comme des animaux dans notre propre pays. Situation nous sommes en Maniema. Eza territoire ya si je m'abuse pas Kabambari. Oui. Kawana babengi yango Salamabila. Eza ka rebelle kuna. Alors qu'est-ce que et comment kuna? Kuna na ba intérieur ya Congo mingi. Place ba Rwandais ba kota. Ba population ba sala ba mouvement de résistance. Bo babenga ba mai mai. Baza ko bunda contre le Rwandais. C'est que le Rwandais ba comprenait loko wana ba créer pe ba mai mai na bango. On a créé des ordres. Donc, les gens qui ont défendu le Congo, les gens qui ont détruit le Congo. Donc, ils ont armé, alimenté, pour que nous on a la bref, et la situation, système, c'est le gouvernement, on tapé ça, sécurité, bonne vie, na individu, nyonso, na mokili. Puis, nous avons l'intérieur pour mon film. Bon, bien, à ça, basi boni ba beta bango na ba cachot chaque jour la nuit. Boye bien ngode. Kende na Kinshasa dans des cachots kaka ba souci à toi. Kende na ba prison oyo ya sima wana o bakanga kabatu. Par exemple na ba bureau ya ba service de sécurité. Moi sinyo so bakanga kuna. Ba bizaka na ye, ba beta kaye tous les jours. Congolais tala non basi na biso na Kinshasa condition no mama azo matana bis bazo simba ene ba partie intime baza ko tindika na fenêtre ya bis et ça maka chaque jour o ba bengi nudité respect et intimité na Congo za sute baba zo sokola mbibali bazo mona ye tala no ba condition ba kikoso wana mais mutapesa mutu bonne vie za gouvernement. Mutu apesa mutu sécurité za gouvernement. Mutu asala mutu justice za gouvernement. Comme le système est pourri. Pays na biso soko tolingi to longwa na babilo konyo. Poko lela on est pas dit le loter. Les femmes congolaises sont maltraitées. Soko gena ba frontière ya Congo ko lela. Soko tel même dans des concerts, ba beta ka ba tu fimbo na ba soda, tu ne peux pas t'imaginer. Soda longoli cordelette bande ko beta ba pour rien. Kende na ba stade au monde. Donc baza plus que ba kuluna en fait. Voilà. Donc on maltraite les Congolais partout. Kende na bichi ngobila. Ndenge batindika ba mama. Mutu na kikuba na mutu bazoti. Donc eloko neza général. Alors
système nous te protéger à moto. Ce que tu lingi so congolais to comme à respecter na boka la biso. Il faut tous un gouvernement digne de ce nom. Système tous en angolais les a continuité à Kabila. Il faut tout casser ango, tout le système on a échangé. Tout comme on a un gouvernement responsable à protéger biso comme on a vie à congolais nyoso et kozala digne et respectueuse na kati ya mboka wana. Merci. J'ai dit et na remercier bien. Merci. Gisèle, une minute est belé. Donc, président de la République, rôle naïe, eza ko sécuriser peuple, ko sécuriser intégrité territoriale. Côté wana, eloko moko teza ko salima. Makambo elekani babeti mwanangani kuna babeti neti ntaba. Eza ko lakisa que mboka eza lisusu di état de droit ezate. Donc batu baza ko se rendre justice bango moko. Donc eza ba occasion ya biso to se révolter. Makambo ya mamo yo ya mwasi ya Kofi na Cindy. Moi je crois que tango mboke kozwa état de droit, il faut ba légiférer. Basala ba loi contre ba makambo ya kofinga kana na ba réseaux sociaux. Il faut ba légiférer sur ça. Moi je crois que c'est dans peu importe azala likango a Kofi azala nini, elle a droit na respect. Et ba mama wano ya kofinga matin midi so na mibali pe zaka ka mama basité na mibali mususu komona leki na réseaux sociaux et dit des conneries, des insanités. Malemba kolina na ya jama Gisèle Oumba kolina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.